te bandeko nyonso ya Congo Lokole News.com. Lelo tozali bongo na siège social ya bureau du Conseil national du pouvoir ou de droit coutumier congolais. Tozana bango bazana message bakope sabino. Bazo telemela désordre o ekoti na kati ya corporation ya ba autorité coutumière to ya ba chef coutumier melisusu bakobeta sete na mokanda oyo ekomamaki na gouverneur ya Équateur monsieur Koya Diallo oyo chef d'IFIMA akataki na présence ya ministre na affaires intérieures yango tokota na kati to solola na ba chef o baza réunis au sein ya CNDCC Ndenabino Tokutani tout juste na sima ya masolo na ngana bango. Merci. Nami présenter liboso kombo nangai chef coutumier Mupalanga Mbundi ya territoire ya Bulungu district d'Akwilu province de Bandundu. Nazali président national ya Conseil national des droits coutumiers congolais en sigle CNDCC. Les lois ezali mokolo tozali ko présenter association na biso na quelques membres au baza présent awa pe koyebisa ma etosali comme constat des ordres ezali ko uta na kati ya ba autorité traditionnelle pe des ordres zo uta wapi esengi tosala nini po des ordres nesila puis koloba lisusu makambo oyo ba chef mususu comportement na bango ya mabe vis-à-vis na mikanda oyo ya l'état. Alors chef azali agresseur te, chef coutumier aza mutu akimia, aza mutu alimemia, aza mutu amuteba munene, aza mutu ya bwanya. Comportement na ye esengeli ezala exemplaire na bakonzi na batu nyonso tout. Parce que bisonde bato tozali base ya ba institution. Po tozali ba chef coutumier bien sûr, mais tozali likolo ya mibeko te. Mibeko toujours ezali likolo na biso. Malgré biso to bandaki, mais mibeko ezali likolo na biso. D'où mutu nyonso il faut à se comporter à la loi. Yango wana message nanga nazali kolekisa mokolo malelo nde yango. Nisiko nazo banda na présentation ya association. Na ba membre bazali présent. Nazali président national ya Conseil national des droits coutumiers congolais. Na droite nanga nazali na chef coutumier Lingolo, chef coutumier ya Équateur. Azali fondateur ya Conseil national des droits coutumiers congolais, pe président national ya province ya Équateur. Ye autikoya na Kinshasa kala mingi te abimaki akende bobembo na mosala o esengeleki asala pona kimia ya mboka. Aiko ya kala mingi te ye pa kozala momo ya koloba. Na côté na ye nazali ko présenter chef coutumier Kutaluka Willy. Ye azali chef coutumier ya Gungu. Azali na kati ya CNDCC représentant munene pe président des sages, président ya province ya Bandundu. Pe azali wana azali pe ko représenter tous les chefs coutumiers ya territoire ya Gungu. Azali mandaté pa pesa mikanda pour a représenter bango officiellement. Alors ceux qui tobaluki na sima tozali na ba membre oya biso o bazali na kati association ba conseiller ya association ya Conseil national des droits coutumiers congolais lisusu baye kala mingi te baye justement pona kozela mikanda na bango ebima sima bakende na bamboka po toyebi ndenge na lobi tozali sima ya mibeko te chef coutumier moto atiaka ye ezali famille chefale nde ba désigner chef coutumier o bango balingi o bamoni ezali na ye elobeli na ye efandeli na ye ba désigner comme chef coutumier na kati ya famille bango ba membre ya famille nde sima l'état azwaka ye a reconnaissaka ye par arrêté esalaka chef coutumier te chef coutumier abotami na kati ya bokonzi na ye na pouvoir ya bokoko nde soki bakoko na nyonso bakufi sima bafamille oyo badésigne oyo akokamba pouvoir wana
et bah ekoya na l'État a reconnaître bango par arrêté. L'état va dire mususu au bilo komona ba ko vanda ka na Kinshasa on a nini on a ko sala bikanda na bango simanango basoki bamboka ba ko sala bisana na bango. Vraiment tala sujet na ngai yango wana. Mais maintenant to kena simozindo alikam. Désordre des ali ko uta wapi. Nakati ya pouvoir traditionnel. Désordre ezouta nabaye bazali ko se prétendre être likolo et baninga nyonso tout. Na ba association oyo ezali ko se prétendre être likolo ya ba association nyonso tout. Ezali bongote. Association ezali institution te ezali asbel. Tout ça ndingisa ko sala ba association mais à condition ko sala na ordre na mibeko na l'État. Et ça lozali mutuna kala, et ça lozali mutuna sika, tout ça na Nouveau Testament, tout ça na Ancien Testament. Les lots ils en vogue ça Nouveau Testament. Ancien Testament ba ko sala mais mingi li susute. Ya on na Bible so CNDC tout ça Nouveau Testament. Des autres des ali boye. 1. Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, des motos et bandas des ordres Oyo et autorités traditionnelles. Comment? Leur non-respect, il y a statut. Il y a un règlement d'ordre intérieur. Pourquoi dans le Bongo? Il y a une organisation nyonso et zalaka na des structures Oyo baritaka. Otobenga l'Assemblée générale. Jamais association et salemati bambula ça qu'on a l'Assemblée générale. Non respect à statut de l'Assemblée générale, ndiango et komaki ko benda désordre pe ko wela. Nasi to salaka à moins 7 ans de 2003 sina 2010 alliance wana oza ko regrouper autorité traditionnelle porte ya bureau na bango zalaka fermé. D'où est comme qui ba chef coutumier tant ba oya awa kolanda ba problème na bango baza ko se retrouver te nani ko ko encadrer bango po amema bango baza ko tambola en divagation. Alors kaka na mbula wana oyo association bengi conseil national des droits coutumiers congolais pe esalimaki po ba meka ko talela makambo ba chef coutumier ba ko tia ordre na pouvoir traditionnel. Bankumu basanganaki habité association Oyo lokola yango ezali association Oyo ezali pour défendre biso photo to maboko to tombola yango ezali na tous les 11 provinces o kuna to mona clarité alliance komaki association Oyo ezaki na besoin travailler na propre intérêt na bango ba kombo chef foot yango ezalaki na égoïsme. Yango et komaki na esprit de séparation, désordre, même que ça là-bas, recensement na bamboka ba chef coutumier, ya bango o ba sepeli, bazio chef azali chef coutumier un usurpateur, bazio batie na katia liste. Pona nini a se retrouver à zomikane à l'État. Tala à partir ya des ordres bandaki. Bankumu mususu na bamboka ko se retrouver te. Oh, et un droit, à comment on a comme un opposant à Utiwapi, mon alliance a ça recensement. Mais alliance, les alliés institution, les alliés Asbel. Par après, quand on a gâté Kinshasa, division sous ce côté qui, même les alliés alliance, Bassaki point de presse sur le vagabondage des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles. Azal Nango Awa. Mais point de pression basalaki tango yo laxi butu musapi c'est pour ça pas les ongelio ce qui vagabondage zali et outil wapi il fallait qu'il se pose la question que des autres chefs de vagabondage utaki wapi c'est que utaka que pas na bango moko tant que balinga ko tia ba chef na ordre te ndi ngwana et puis ça qui les autres chefs coutumiers lisusu désordre et outil susu wapi na pouvoir traditionnel quand tu as la carte désordre oza kem na biso désordre et outils na bakonzi na biso ya l'État. Bipenza malamu kali. Oka bola pe maloba na baninga mo
Merci. Nakopesa Malobana, fondateur, président provincial ya Équateur, chef Lingolo. Chef a invocarate, chef aza animiste tango nya to azaka na bilima abeti nde po bayeba ke ngonga na bango ekoki na zalia bakolo moki. Chef Malobeze pana yo olandi papa uti koloba après so maloba yo na mokolo lelo message na yo exact message na ngai na banzi eza clair na déclaration ya point de presse ya président national ya CNDCC na ndenge tovandi thème na biso ezali désordre au sein de la corporation des autorités traditionnelles ou coutumières. Ngai nazali chef Lingolo Ituka, chef de groupement ya Lifumba na territoire ya Befa, le secteur à Befumbo, district de la Chuapa, province de l'Équateur. Nazali fondateur ya Conseil national des droits coutumiers congolais ndengo uti kolanda, o ezali bureau na biso, o ezali siège national ya structure na biso. À part ça, nazali pour attirer pena attention mingi na bakonzi. Po baye ba likambo lelo tozolo ba faux chef vagabondage coutumière na kati ya ville province ya Kisasa. Ngai nazali victime. Il y a un certain monsieur où aza ko se promener na ville ya Kisasa partout à Komilo Bakili azali super chef coutumier international soi-disant mais c'est ce qui fume difima. C'est monsieur wana